Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. On a comme chroniqueuse, et ça pour la beauté, et on a comme chroniqueuse. Si on a dans le problème, côté qu'on filme, Tony, si on a 5 services, à ça on a droit à aider Ngai parce que c'est un homme, on a 7 ans, c'est un homme, on a zana moana naye, c'est un homme, on a aidé 80% à force, na énergie, na physique, na aida. Donc, Rita Kimanga aeli Yves Mombito. Yves Mombito oyo azo prétendre kozala grand frère nae. Bon, à s'expliquer parce que la fois passée na une vidéo moko abandé ko répondre bato a réagi ça qui par rapport ya buzz oyo bimaki kazali boma. Bon, tanga yaki ayokaki apparemment ayokaki voice wana Yves Mombito te. Mais Yves Mombito wana ayaki na identité ya grand frère na ye a expliqué bato makambo ya yebi alobi ke ye Rita Kimanga abetelaki ba masolo na ye ya kati eke masolo ya zobeta Rita mutabetela yango masolo ni ye Yves Mombito bande ya kobeta masolo ane bibi na mnoko na ngati bibi na mnoko Yves Mombito wana na hotela bino pe parti o ye moko Rita Kimanga zo expliquer ils a vraiment 5 minutes mais makambo mususu o nga na ko expliquer avant na tela bino parti wana na oloba nga mo po video wana na ebite etombe boye po anini mwana na ya zwi nzembo atie na TV soki na tiango soki na sengi YouTube akanga nzembo wana boyoka maloba lobite yonga mwana supporta ki garant na ya nga kolobela bino na expliquer bino ngo après ndesko na otela bino parti ko oyo Riti ye moko aza ko expliquer relation ni za entre ye na bote image. Rita Kimanga ayoki voice wana eza kutu voice te eza ende na expliquer bino pour comprendre avant na tela bino Riti ye moko na live ya ese na TikTok nani Yves Mombito wana aleki na identité ya grand frère ya Rita Kimanga le même jour où Rita Kimanga a publié qui vidéo na TikTok makolongulu azobina na nguluma alors pona ye ayaki ko expliquer la fois dernière alobaki que eza quartier na bisika kolela alonga mona muke po papa na ende mutabime na poto mais akendaki pe matanga ya mama leki na ye po papa na mama na ye akufa kala mutabengise na poto papa na ye côté wana Yves azana torti mais Yves abimisaki ba makambo moko boye oyo eza ko nuire na ye moko Rita eza pe ko nuire na bote image eza ko nuire makambo ngo eza nini na mekaya kotiela bino mwa voice moko muke boyoka parce que eza tellement lourd mais na minute tellement que na yeli bino réaction ya Rita Kimanga par rapport ya Yves Mombito wana na par rapport ya relation na ye na bote image naza obligé à ko expliquer bino makambo oyo Yves Mombito wana alobaki ou soit carrément na lukango awa na tiela bino voilà eza koto nini ngamona tiela bino nka poto zala to tambola nini moko na lukango ana téléphone na tiela bino yango yo bolanda d'abord Rita la maman c'est moi na Rita maman fakala donc c'est à chaque fois les là-bas tu me suis maman pour te donner mais maman na ya fakala Rita moto azoloba ye wana nde Yves Mombito wana yende mutazoloba ayaki na identité ya nde grand frère ya Rita Kimanga. Alors na bando kata pona lingeza vraiment mulai makasti pona tiela bino parti o Rita Kimanga zoloba bozana lekisa mukie ibongo na tiela aboya ekut kotanga komba bote image mais Rita ye monda ye kotanga siko komba bote image a expliquer nde makambo ezali vraiment oya lobaki Yves Mombito aza lokuta na lekisa mwa mukie po mona tiela bino ngo fule Rita adika Rita
wana pe nauti koexplike bino nzela nazongisa mo moke bolanda parti oyo famille yango eza mpasi sala mposa kolela yango na matière mobali wana wasala mwasi wana oloba na bino lelo mwasi wana enga namoni mwasi wana mwasi onga namonaki wana rita onga nayebi banda 2009 tofandaki na ye NMO na ye abengi nga na téléphone tosula Yves na bien te tout ces choses non attends moi je passe à la maison comme ça ba téléphone me bien te fona mona yo fara nakoma na ndako pe basili baku alame ba damas na ya ti damas pe to dame ba buti ya whisky pe likola pesa mbapa ya mbanga pe na bien ozalaka pe mutu na nga bakuteka whisky mutu ba na berita obiki na ali pe na ba mai pe no matin na okina na sopa être facile kaka bon mbito pe mesa ti facile na yo wana alors facile na nga ana salon na canapé et tout ça va dire c'est bon toi il y avait whisky na biso ya so le là mais le monsieur est venu à 2h du matin. Voilà. Le monsieur wana oya boya kotanga ko mwana nde bote image. Le monsieur Yves Mombito aboya kotanga kombo eza bote image. Le monsieur T. Alobi que bote image ayaka epa Rita Kimanga na 2h du matin pour na asenga e mwana azala na ye. Bolanda le monsieur wana na corriger kaka pour na bo comprendre que ça bote image. Tolanda. A sonné la finger et la dame l'a ouvert la porte. Mais toi, tu es malade. Après, je suis les les supporte. Mais non. Voilà. Il y a le baki que moi si wana soka zalaki alinga lobaki il va oloba vérité mais bokoyoka Rita ye moko donc na ye oya lobaki na Rita lobaki eza moko te donné so bakepe na mupanzi tolanda bato bayaka na réseaux sociaux Rita lelo abombi te donc na ebité bolanda ça c'est pas normal et le monsieur quand il est venu quand il rentre à la maison avant de partir il prend sa fille, à me mettre dans la cuisine, mais non, ça va moi d'éviter. Mais c'est la normalité. Pardon. Soit avant qu'il azora moi naie, à continuer dans la salle de la cuisine, ou à ça la moi na wana eye. Là on peut moi naie bani donc on a pas c'est ma famille, moi je pas passé, ça comme ça on a matière. Mobile wana donc ça la moi on a la ville de l'eau. Tozaka na France awa et pour comprendre obali na wasala moi c'est pas normal ça n'est logo mwasi wana quand tu arrives ukabana mwasi wewe utala mwasi dans musu so soli moi ça m'a pas kamelo motima so soli ka afungo le pause oye na explication o bokoyo Rita ye monda azolo ba olobaki babota na ye mwana bota si abala bazata na relation moko amoureuse te na bote mais aza quand même mwana na ye matikala koyana ndako ne na désert siko nayebi te yo bato balekana na ba réseaux sociaux kobeta bavi ya bato ezaka lokola bango bayebi bavi ya bato koleka bango moko po avant natiela bino place o Rita aza koexplike faut bo comprendre yango bozomonaka nazokataka mpona explike bino mpo natiela bino siko Rita ye moko na kotiela bino yango na suka kaka tolanda aoboya kuta ta otanga kombo abote po ayebaki makambo azoloba ezo engagé ka ye moko se bolandi Rita Kimanga na nini na live aza sobre d'esprit aza bien alobi kutu alobi ye Yves wana ifaki aleka nde na live po alobela bato ke eza badélire na ye depuis kala kobina oyo eza mpe mbala liboso te Rita Kimanga asi alobango ke ye depuis bomwana abinaka na ye akobeta kutu lisolo avi na ye ndenge abanda ye kobina na grand frère nde babanda ye kobundabunda likolo akobina bibina na ye naoki yango mpasi mwana mwasi aza victime mpo bato bazokomprendre ye te et à cause d'un wana amona ngai le monsieur amona ngai akira mazu wa moko boye asira ngana mwasi ya mobali ya mwasi nae donc du coup il y a été là c'est pas y aller pour passer à l'omoni qui sort à ce qu'il na débarder pas la kisanga quoi qui ngai nde parler là donc c'est que Yves Mombito oyo yenda zana alinga peut-être Rita
parce que ebandi na ndeni yo matana live bato kwanda koloba bokoyoka ka Rita aza na kanda moko bokoyoka ye bolimbisanga nazokatakata mpona expliquer mpo bozala na compréhension ntango bokolanda siko live oyo nonga natiela bino oyo bali age moko tino lifunga Félix mukolo nanga ni oni ni la moni edi mais ti afani ka moni laki moi c'est pas occupé au fana moi ça occupé ba mingi te azwi mwana na ye akoti na ye na sada na cuisine ba bobo aseso ba mese na mwana kuna bimi asonsi mwana si aya akiti akei na ba 2h 3h du matin aki ngana tuni la dame la bime amona mwasi malela na c'est là mwana na kaka mwana na po mwana lela bo fa na 4 5 6h du temps lela arrêté na kaka mwana mais c'est pas normal parce que quand vous m'avez dit que vous avez aïe ça on a akabana mwana na misu na yo ça c'est la misu na yo et il part comment faire ça mwana akindana na mwana na nécessaire de mettre la cuisine akasa so bikile kile so ni le sol na mwana il veut éviter ça na mwana il veut faire na mwana c'est pas moi c'est nenga zawana boyi qui répondit à sa grâce na loba na yi na loba na bale ote nenga bana mo neza solo siko ye nenga za loba bongo croyant que Rita Kimanga aza da liboma na Kinshasa kuna donc croyant que ozonga te donc bato basala biso mabe bazala bato musika te bazala ka bato tozala na bango proche o tozala na bango pembeni o to liara na bango o to mona que ça c'est la famille ce sont ces mêmes personnes de bazala toujours prêt ya ko détruire biso à moindre oyebi Rita Kimanga na live aza penda na choc apena na choc na souci donc elekele parce que vidéo na télé ebno liboso wana Rita azaki pena ayoka ya makambo ivote apparemment okango après ndi siko yake au stade lève na ebite peso mwana na ya melaki ni lelo kamata tela bato musique énervé nga makasi bolanda c'est malade toi c'est pas non c'est donc tout le monde bien mais comment tu yo mo zo meka mususu mais so ko mutango joana atala mo so likambo boy mais asala mwasi na likambo moko boye soki asala likambo moko boye mwasi wana aza na bana 5 amama bana besoin na ye soki asala mwasi na likambo moko boye na matière po tona amoninga bakoloba na nga te ayebi ngasi mo petit d'abord epuis nga yakoza liboso akoloba na nga te boye bana mwasi na mimi c'est pas normal koma kozala bana na yo ça fait mal omona mwasi moko bana kimobali moko manipule bandeka basala mapana motema kwa parce que on t'appelle la doute appelle d'autres akenda kene libela appelle l'odora akenda kene mais voilà ce jour là la mona qui y a quelque chose qui ne marche pas so ya bonisa kana timi ba moni una fou na ba makolo muselinga pasi numéro benga ika sikoyo na benga téléphone à fixe ba kata téléphone à fixe la sauté na benga na portable na ye ilégité na benga na WhatsApp ya na ligne donc ça n'a pas c'est mon la partie on est parce que ce qui se passe ce soir dans makolo na kini et tout ça na éviter mobali wana ayaki bato olimbisanga bato bazoyoka oyo baya poto so nsima so ne bolimbisanga me mibale bazo na simo aye amoni mwasi aza na kase na kobendeka soki atio mpe na nzoloko soki atio na nini bolingo wana eza normal. Bref, selon Yves Mombito oyo eza makambo oyo Yves nani botasaki Rit nde repercutaki nde amonaki Rit na Congo maintenant otiela bino live ya Rita lobi Yves wana bayebani très bien quand ndanga na 2009 wana Yves wana ayebi très bien que azara na ba délire na ya kobina ya lingana ya kobina ye soka linga sala eloko ezala nde kobina ye soka aza na makambo na linga sala par exemple aza na besoin à se consoler na likambo moko ezolekela ye ezala nango nde ka miziki ndenge alekaki na live wana efalaki nde asignifie bato aexplike bato ki bomitungisa te oyo bomoni wana eza nango donc normal Rita Kimanga azala na ye bongo tala depuis na yeba ye atokolela azaka bongo Rita Kimanga aregreta lobi yo ifala koya nde po ya oboma moto ifalaki pa oya kopelisa moto makamwe oye opelisi moto alobi ayebi te soki peut-être bota okanisa nini po mutu wana aza mpenza proche mpenza ya Rita wana esali pasi bandeko toyeba kopesa ba bon témoignage na baproche na biso
tokozala tofanda na mutu wana tomona nga na mutu wana likambo ezali nga na ye na pelisi moto eza pasi bato bandima oke eza vrai to faux te eza na un kobebisela bote image na ye deux kobebisela ye moko mpe Rita image na ye alors que na video bozoka aza sobre même na bavideo na tekele boso azalaki sobre na bavideo na ngai nyonso nasalaki azalaki sobre na yesu na vidéo au cas Léo nané la NG officielle car pour la que elle était sobre pour laver image à moi la moi sur même image pe ya beauté parce que attention nga ba qualifier beauté le quoi moi mutaba kisi moko boy mutaba science occulte moko boy parce que bazo qualifier ba prévezate ba bota na ye et simbité ba kabwani mais ko Rita bi bazana ba mauvaise relation te ba ko solo la kaka pour moi nazana kati et puis eza problème te même mata coquette na ata problème ata mon côté parce que compréhension ezana na kati ayebi ki ezala bongo vi mobimba ta nani koketa ndimaki bote image ayebi ki vi neza bongo donc aza ko assumer yango baza ta problème monti mais na moni ke na lobby ebele donc la bino Rita boyo kaye moko partout na moni ende déclarer ki te yango na la bino c'est très important bo kaye poser que malobaka yanga monde bimi non boyoka et bon skoyo na roya na nga na clôturer na nga mais c'est pas gentil tu ba ko soigner image bato baza tout autour na biso oza nouveau pe na chaîne profiter ou s'abonner na cliquer cloche à notification pour mbalasima ozo ba notification na nga bolanda ba 2009 ba 2008 na biso ste na sala ba groupe na za fait partie ba premier groupe na sala ba groupe Yves Mombito yebi ngai depuis autre ko oroza la penza ko o matiata na live zo te Rita ba délire ne yango yo Rita ba délire ne yango yo Yves yo zate moto ko moto fallait kufa yo so ne so tie sens Yves pourquoi faire Yves beauté à ça homme marié beauté à bala ngana beauté to solola po tozana mwana na kati beauté zana mari chroniqueuse ngalo sona koma chroniqueuse eza po na beauté yango na koma chroniqueuse si on a dans le problème côté qu'on filmé Tony si on a cinq service Azar a droit à aider ngai parce que c'est un homme on a vendara na 7 ans c'est un homme on a zana mwana na ye c'est un homme on a aida 80% à force na ya énergie na physique na aida donc ngane ki mo samba les exercices mais to tika na relation ya mwana matete que le baki yo yaki na ndako wala 2h du matin okuti beauté awa akina mwana ni na cuisine toi akina mwana na douche ba comme ni wana Yves pourquoi ça tient sens koyo kama kamunyo so na lia o batinde nga na yo ke ndongo zoloba esenga mawa esenga passe donc na Yves zone ka fait partie bateau bozoluwa nde liwa na ngai bozoluka bo détruire ngai bo boma ngai eza problème nini esili raté makamini nango esili raté Michael Jackson nini nango oyo asara succès ti lelo kaka azaka na succès problème nini esili raté Bonjour contrôler vie nanga toujours. Mais c'est mes délires, je faisais depuis j'avais dans le vingtaine d'âge, moi je faisais toujours mes délires. Depuis j'étais petite, ma famille me connaisse. Ma famille me connaisse que Rita c'est une folle. Moi je suis une folle, j'ai fait mes folles avec moi-même, avec mon corps. La sœur a fait dans ma vie à batouté. Mais le bot na koma chroniqueuse botem ta koma a comme ça chroniqueuse oui qui chroniqueuse nanga na fanda na yambi invité nanga je reçois mes invités les artistes chanteurs des artistes comédiens des problèmes aux que mutanga le bla na yambi na vanda tina bando ko régler problème à mutu na vanda tina bando finga mutu na vanda tina bando chola mutu c'est pas mes délires
ba délire nanga na salaka na vu vidéo nanga nzembo ezobeta na vai nanga ta na soutien nanga pamba na vai nanga na kilote nanga muke c'est ça mes délires ma famille ba yebi famille nanga ba yebi Rita za bongo na bunda trop na ya nangai na bunda trop na ya na za kulinzaka nanga ya likolo beba po ya nanga mta bebisa linzaka nanga likolo na zai mobulu makasi mobulu ya mibali te mobulu ya donc mobulu makasi nga bimara toza na croisement Komoriko presque yango yo lupango na biso babare entoura biso soko babare na biso nezaki so ezobeta nga na bizana kitanga libanda nazo mila fanta nga soki musique on alingaka mingi bandi na bandi kobina ya na nga fa ba ko benga ya ko benga ali Rita zobina kuna makasi ya na nga ya mbangu okasa antilope so mweka ya na nga zo yamba ponga pe na mbangu so mweka ya na nga zo yambangu na zo konzera obina pona ko semte mapasi so mweka komika pembeni na koti mbangu na lupongo na koti mbangu na chambre na mikangeli na chambre wana ko le so ganga ka ndinga bino bukubuma nga ndinga wana zo beta porte ya na nga bima o moni na osala yongo yo rate poani ko bina boy poani so za bezo kuma danser kende kuna pa wera son kende pa jibe kende kuna ko bina olingi nino yo rate poani donc na bandi ko saba makam na nga de mwana nyoso kitambo bayebi ngai kitambo bayebi ngai ba 2009 ba 2008 na yebi souste na sala ba groupe na za fait partie ba premier groupe donc ça ba groupe je pense que prochainement Yves Mombito yebi ngai depuis yo tout ko rosa la pezako o matiata na live zo te Rita ba délire ne yango yo Yves yo zate moto ko moto fallait kufa yo so ne ko tie sens Yves pourquoi faire Yves beauté à ça homme marié beauté à bala ngana beauté to kosolola po tozana mwana na kati beauté à ça na mari ingelo bakake so bato ba banga même pas muta uti ko kufa bino bozo banga même pas nga le son comme chroniqueuse eza pour na beauté ya on a comme chroniqueuse si on a dans le problème côté qu'on filmer Tony si on a 5 services Azar a droit à aider ngai parce que c'est un homme on a vendaka na 7 ans c'est un homme on a zana mwana na ye c'est un homme on a aida 80% à force na ya énergie na physique na aida donc ngane ki mo samba les exusté beto tika na relation ya mwana oncle petit frère Oku matete ke lobaki yo yeki na ndako wala 2h du matin okuti boté awa akena mwana ni na cuisine to akena mwana na douche ba kamini ni wana Yves pourquoi so tie sens Rita so l'équipe pour na image na yemoko pour na image ya papa ko ko makamunyo so na lia o batinde nga na yoke ndongo zoloba esenga mawa esenga passe donc na il fait donc fait partie à bateau bozoluwa nde liwa na ngai bozoluka bo détruire ngai bo boma ngai eza problème nini esilaka te makambo nango esilaka te Michael Jackson nini yango oyo asara succès ti lelo kaka azaka na succès eza cause ndeko na ye wana eza pe cause pe ya moto pe aza reconnaissante na ye na mwana aza na kati problème nini esilaka te donc bato vraiment kilo eza malamu bozo contrôler vie nanga toujours c'est mes délires je faisais depuis j'avais dans le vingtaine d'âge moi je faisais toujours mes délires depuis j'étais petite ma famille me connaisse que Rita c'est une folle moi je suis une folle j'ai fait mes folles avec moi-même avec mon corps la sœur a folle dans ma vie à batouté
Mais le bot na comme chroniqueuse, botem ta comme ça chroniqueuse, oui. Qui chroniqueuse n'a rien à faire dans la yambi invité nanga. Je reçois mes invités, des artistes chanteurs, des artistes comédiens, des problèmes aux que mutanga le blanc na yambi. Na vanda atina ba ko régler problème à mutu. Na vanda atina ba ko finga mutu. Na vanda atina ba ko chola mutu. Ce n'est pas mes délires. Nga ba délire nanga na salaka na zu vidéo nanga nzembo ezobeta na vai nanga ta sona soutien nanga pamba na vai nanga tona kilote nanga muke. C'est ça mes délires. Ma famille ba yebi. Famille nanga ba yebi rita za bongo na bunda trop na ya nangai na bunda trop na ya na zangu nzaka nanga ya likolo beba po ya nanga mta bebisa nzaka nanga likolo na zai mobulu makasi mobulu ya mibali te mobulu ya ba donc mobulu makasi nga bimara toza na croisement Komoriko presque ya presse yango yo lupango na biso babare entoura biso so babare na biso na zaki so ezobeta nga na bizana kitanga libanda na zomela fanta nga soki musique on a lingara mingi bandi kobina na bandi kobina ya na nga fa ba kobenga ya kobenga ali rita zobina kuna makasi ya na nga ya mbangu okasa antilope so mweka yana ngazo yamba bonga pela mbangu so mweka yana ngazo yamba nazo kodera bina pela okusemte mapasi so mweka komika pembeni na koti mbangu na lupongo na koti mbangu na chambre na mikangeli na chambre wana ko le pesa sukanga ka ndinga bino bukubuma ndinga wana zo beta porte yana nga bima o moni na osala yo rate poani kobina bwe poani so za bezo kuma danser kende kuna pa wera son kende pa jibe kende kuna ko bina olingi nino yo rate poani donc na bandi ko saba makam na de mwana nyoso kitambo bayebi ngai ton prochain lave-les bien ne viens pas l'engloutir bayebi ngai relation à 2009 peut-être kitambo bayebi ngai Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.